c'est trop. Ceux qui ba maman ba komi komi mama banga. Alors ba gena kota na Rwanda pona kende ko bamba li banga o. Donc révolution pena et révolte contre na kat na bango et puis ba komi ba bi pena gena to ke na bango chikicha cha. Donc que bagati FARDC. Question de bito soutenir FARDC. Mais si ko ba konzi mboka, il faut ba pesa FARDC makoki o sengeli. Pour se défendre nango ba pesa bango ba munitions ravitaillement zala solde na bango ba futa bango en air et en temps comment dirais-je encore nini social ya basi na bango na bana ba fu ba kipe bango ba soldat na so ba uti est ba bukani makolo ba bukani maboko ba beti ba masasi l'état force bango en charge donc ceux qui l'état na biso après si ba ndegwana makoki ozali pour ba défendre mboka na biso j'espère que na Rwanda wana 3 jours les belé et les 30 juin wana Congolais ni doit prendre conscience. Mutu na mutu abimali banda azo Rwandais na e moko. Tout ça la bango ndingu tout ça la ki bango na 1998. Tozong sa bango pa na bango. Ko bande ko na biso déjà bana est déjà. Ba la kisi déjà volonté wana bazo que ne tina frontière ba affronter bango. Siko lo wa bango ba si ba côté la ki biso na capitale. Kasa à partir de la capitale tous bango moko de Congolais ni surtout Rwanda na yo moko le 30 juin oyo to siko la mboka ndenge musée Laurent Désiré Kabila lobaki to zwa nyonso to en possession na biso lichette mulangi flèche mbeli lisasi donc oyo nyonso to atanga mbeba Rwanda même apine botumba bango non initiative ya wenge to lobika ke État libisoté, peuple net, tout ça on attend ma ville. Tout le monde va na mboko. On va ni na mboko chaque date d'indépendance bamboka ni surtout ba mapinga na bango tambolaka, ba char tambolaka, ba mirage elekaka, ba soldat ba tambolaka, bazo la ça force boza nango. Siko biso date ya indépendance, o ba koko ba kufa, ba lumumba ba kufa, ba kimpavita ba kufa, ba kimbango ba kufa, ebele ba kufa poto zwa lipanda. Date on a to résumé yango na mabina. Ba pour monter les insultes. Séraphin Ilunga. Mais na lobaka que acte Séraphin Ilunga posé ça acte de bravoure. Acte moya bravoure. Mais ba Séraphin Ilunga ba royal sur ce belé. Nenge ba Arma Tungulu ba botami sur ce belé, ba Cédric Nyanza ba botami belé, ba Madunda la ba botami belé, ba Mbunza mabe ba belé. Donc acte Séraphin Ilunga sali et ça acte moko ya bravoure. Historique et indépendance na biso parce que pe mboka ezara na mboka na biso na mboka ya bapaya to aussi ko longo pe le 30 juin wana pour ezapé message moko boy codé mais quand même so azoye bangozi to papa mola bibo papa mo so bibo tali biso te mais Congo wana eza yo ya ko to senga congolais to sangana afongo na miso ba pasteur ba chroniqueur ba musicien ba tout bala Congo to tika ba divergence na biso to sangana ce que bon ba réconciliation to sangana po mais le moko but la capitale il a sauvé Congo bitumo to bundeza pour terrain mabele. Le 30 juin 2022 on est à Maréchal Matuda au Tegolo balobi no Congolais se doit prendre conscience ya makambo to ya danger le kanambo kanabiso et puis Congolais se doit Rwandais na moko ndenge musée Laurent Désiré Kabila loba na biso to za nyonso to en possession na biso munduki lisasi mbeli mulangi flèche to silana na bango et même na ba pine changer ba musicien ba saïdi parce que ba musicien ba moi le 30 juin ba zu parti na bango ya recette na bango ba tinda ngo kule ba militaire na ba sina bango c'est comme on sala autour de rapport nous le bâti fallait me sentir refondre dans la kitchen ar le bas pour la Congo azali ambassadeur azali leader ya masse leader à masse d'opinion fallait me revendre à sensibiliser peuple mazo sala ngote le kolanga na za congolais de kovolka za congolais de koza congolais yango ozui space wana douleur wana ya repesa message pour la mboka na yo au grand ça peut makambo mususu mais au bon pourquoi tu as Rwanda un problème te tozi kaka attaque chasse à Pambara biso ne to sofa na est to aussi là na ba Rwanda kaka bandeko na biso na Goma ndenge baza ndenge ba komi ko conscience que to kota tina Rwanda na yoki autorité ya Congo ba homo sala chasse à l'homme on est chasse au Congolais oh non ja baza ba sala xénophobie contre les Rwandais muto sala fo ba kanga papa ba Rwandais ba bomi biso ba violer biso ba sali makamnyo so doit
congolais surtout place ozali telema bino bandeko na biso bamba bapinga oto ozali ko soutenir soki bozali kozwa ba ordre ya mabe oyo ezali kouta epai ya bato ya Kinshasa si c'est genre balolela bango mandoki balolela bango mandoki mais bokota ti na Rwanda tosilana na Rwanda po kini ekota na mboka na biso. Mais lorsque vous avez un président qui soki abimi ake par exemple na Côte d'Ivoire keloo soki tozokoka kosilisa etumbu eza na este na biso te c'est parce que bainfiltré baza na kati ya armée mpe baza na kati ya la police. Mais yo étant garant de la nation yo ebi ke toza infiltré na kati ya la police mpe na armée mais ozozwa solution te siko toloba nini et yé moko abenga Kagame mes frères na ye à plusieurs fois combien de fois bengi frère na ye Kagame frère na biso te mais Kagame aza frère na ye mutu abengaki frère na ye donc soki bacongolais bazo dirige te c'est par rapport peut-être ya naïveté oyo aza nango c'est par rapport peut-être ya yazo luka diriger mboka neti aza pasteur te badirigeaka mboka na bible te. On comprend même la salut na bande bono solo na biso na Congo mokili merci na bino so partout aux amis na bi ki vous a aidé boso ba TV na bino merci boso la ba ya ba tablette no pe ba téléphone na bino boso na biso ya bino T10 na kata Congo mokili ko na pesi ba bino surtout ba travailler à na Congo mokili Anel Kaba Fosset merci na yo merci pe na Adoyo merci pe na Sims ya bino pe T10 na kati ya Congo mokili pe na partir de site on est ensemble toza awa travailler pe na PCB na musika Tesimelenga pour sa citation de place ali on est ensemble toujours c'est la famille bon on dit que toza na bande ko mibale déjà on essaie na moko déjà na kan on essaie déjà papier volcan pour abonder na Congo abonder na mboka le mboka za la situation malonga te mboka za biete photo sur la mboka etali mboka totika distraction bo sur la mboka boso la mboka eza agressé mboka eza menacé tongoli ba ukrainien tongo bena mboka mobulu ba nini ba ukrainien ba simba minduba ba ukrainien ba kotina ba civil ba tiki ba parents ba kende mais on va se sacrifier pour la mboka to so la mboka itali mambo ya mboka merci na vie na Evan Tumba na Vex merci na Jimmy Chima na porte de la chapelle na bi ki ko so la mboka pendant la casse na éviter na minute oza photo ya so la merci bien nous tous ensemble nous on biso pour les biso ya juste pour total salut que tous sur la mboka ils ont occupé. Bon, on dit que la première na droite, nous avons invité Mibale. Nous avons Papi Volcan, au Bionios, où il y a Mboka, moi Mboka. Moi, je vais découper. Maréchal Machuda. Bah, quoi. Bionios, où il y a Maréchal Machuda. On dit que Bunda pour nous, Banda pour nous, combat Mboka. On commence à l'effort, on a bomba mitel matron. Mais filtre ba côté na ba combat ba ngope fo ba bima ba la tsaki ba ngope ba combattre ba ngope ba tika il faut boya koloba teleza ngoyo boya ko sensibiliser ba congolais parce que ba congolais bele ba na bele ba na rêver ministre ba misuba na ba nganda misuba ko zone te Congo za na mobulu mwande tika ja ozomo Congo za biso na to so na Papi Volcan na ndeko na biso Machuda ba combattre ya première tour Première air, la première air. Pour ça, Papi Volcan, bonne santé. Ouais, santé, ça n'a rien à te dire ça match. Machuda. Ouais, santé, il est encore une zambazo batela. Dès que moni n'a pas bien, ce santé, ça va bien, tu sais. Mais tout le monde n'a pas tu sais. C'est la bonne mamie, mais Mikolo est allergique, pollen. Et on a moins de lumière. Il y a un alati mon lunette mais ça t'est la bombe. Pas de souci, il y a porté ça maintenant. Merci. Merci la vidéo dans la biso, on a invité Papi Volcan. To banana na yo, au pèse la biso dans situation ya mboka parce que nous sommes les situations mboka zande na minute. La situation mboka yo mo na nos journalistes d'investigation, faut ça l'investigation, situation mboka za mabe. To le battre que situation mboka za malamu. Situation mboka za très mabe makasi donc non, c'est un bandeko na est ndenge bazwi initiative ya kotelema pe ko sala chasse na ba Rwandais ba continuer ngo congolais na congolais ado Rwandais na moko tozong se na Kigali poto sikola mboka na biso donc si même s'il faut ko mire na est wana to ko mire ya courant peneke ba ko taka lisusu te ba vana na mboka na bango. Est-ce que l'autre gros banini par rapport à la guerre aux autres gabiso na est apparemment tozana bino na poto apparemment nze communauté congolaise baza kola apparemment na bien apparemment parce que na ressentir ngo tozana guerre quoi ton la guerre te na mboka
Kasi yango na biso toyaka na plateau ka poto la musa communauté wana ti. Biso toyaka poto la musa bango situation eza mabe. Donc na date c'est le 30 juin. Congolais na Congolais azwa conscience que toza na guerre. Ole bagendo bina mabina na stade. Congolais nyo surtout à ça la chasse au Rwandais na Kinshasa partout sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Congolais na Congolais azwa Rwandais na yemo wazong se na Kigali. Donc tout ça la bango tout ça leki bango na 1998. Donc eza la pena chiki cha biso na bango to silana. Ndeko Machuda pour na kata papi volcate na tout na question pourquoi boutique la ba charge ma papi volcan ba permettre voir ba bino lingo mona na te sensibilisation pour ça la wane. Mais si papi volcan à l'équipe na télévision arloba baloba onga na loba za pour l'intérêt mboka ezati ko ya biso nyoso ga to loba so nga na bimi lelo nazala un message mo capital peu important loba on a bimi mais papi volcan vous avez tant nyoso nga na zappé sur la parité na comme en Allemagne. OK mais siko na minute ndeki yotala ko yoza chroniqueur so ba chroniqueur nyoso ba chronique tout ba comme na idée yo comme nango ezala bien et DP Congo parce que le comment tika est important pour combat surtout comment trois paragraphes. OK mais normalement il bosse pour message na biso non il y a premier combat ils a réussi pour message yo quand ils a capté na Congo awa batu tout ayebi ke mboka na eza bien ces menacé no tout na ebandeli. OK yango ceux qui papi volcan le cas bande combattant sur le cas et ça a un intérêt à Congo pour y avoir le cas pour intérêt à été sur abîmer ça pour intérêt Congo sur abîmer mais tout kutana to so la ka ba rapport répété bi ni to za rosala pourquoi on est pour la guerre aux est na guerre pour aux est na mboka na biso Congo pour na koloba Congolais nyonso yebi guerre wana et vous mettez les yeux kolebere mais ceux qui Congolais ont besoin de guerre on est ici là ils ont 3 jours tant sur un mois de les guerre entre eux sur le Cécile tant certains membres tu vas plus volcan pour Namboka le 30 juin mais pour le 30 juin ils allaient date historique il y a indépendance na biso parce que pe mboka ils avaient na mboka na biso na mboka ya bapaya to aussi ko longo pe le 30 juin wana pour ils appellent message moko boy codé mais quand même so azoye bangote pour tous les Congolais tout le mot d'ordre pour atterrir pour solution seulement et tika na Congo ça soulèvement populaire pour surtout télémi tous solution la guerre pour les na est pour bandi les lotés pour ma musique wana le 30 juin et ça bien ce que Congolais tout ça dans Congo ya ba Congo la Katanga na Mbujimai on a besoin de guerre ici la Congo changement quota date le 30 juin ils allaient libération à Congo aussi on a bango tous les 30 jours. On est fait dans l'Assemblée, président de l'Assemblée nationale, Papa Mbosso, on a Papa Molia, discussion, Papa Molia, à théâtre, Mambo Italimboka, selon le Papa Mbosso, président de l'Assemblée, il y a un député, Papa Molia, façon de traiter avec nous, l'air au besoin de ma série. Il y a une théâtre. Mais si vous avez des combattants qui ont biso to contre les politiciens on a été parce que les politiciens dans la société Congo mais tant sous message à Papa Mola nga pese nga sala mate théâtre lingaise à la côté biso contre les politiciens te makana ba sala ba yebi o bazo sala et ba yebi o bazo sala ko ba mascarade biso to Rolex atana biso te to Papa Mola bibo Papa Mbosso bibo tali biso te mais Congo wana eza yanga eza yo ya to senga Congolais to sangana afongola miso ba pasteur ba chroniqueur ba musicien ba tout bana Congo to tika ba divergence na biso to sangana siko ba ba réconciliation to sangana po na eloko moko bit eza capital ya sauver Congo et bitumo to bundeza pour intérêt mabele Congo les république eza ceux qui orchestre cette association eza république faut tous avoir conscience na biso teba ni to sala dans les dates le 30 juin vraiment message dans le s'appelle la banaki la pesi le mbote skaboza ba congolais tout le 30 juin mutumora bangana to mbule beta te biso le mbule beta route to lingi congolais tout a conscience azo libérer mboka le 30 juin ba on va pesi biso ça message codé to fongoli yango eza jour ya soulèvement populaire ça malaki ça
pour tout libérer l'occupation pour les gens dans le Congo le 30 juin nous Cécile Congolais tous ces pays là on va appeler cette date ils ont date d'indépendance indépendance le 30 juin 2022 Ingeta. Merci papi pour quand même question comment est papa Moléana président Mbosso de l'Assemblée nationale. Le maréchal Mautula Otugoloba le big non il a intérêt à Yabishoni surtout le Congo a mère patrie na Biswana il faut tout défendre en Bisoni surtout ils ont marmé ça la théâtre que t'es papa Mbosso lobaki mais bon na minute oh papa Mbosso lobina papa Molé ya lobi est à Libichoté les plus importants c'est que les 30 juin wana Congolais ni doit prendre conscience mutuna mutu abimali banda azo Rwandais na e moko tout ça la bango ndenge tout ça la ki bango na 1998 tozong sa bango pa na bango ko bande ko na biso déjà ba na est déjà ba la kisi déjà volonté wana bazo que ne tina frontière ba affronter bango sikoyo wa bango basi ba côté la ki biso na capitale kasi à partir de capitale tozo bango moko de Congolais ni surtout Joarande na yo moko le 30 juin oyo to siko la mboka ndenge musée Laurent Désiré Kabila lobaki tozwa nyonso toza en possession na biso lichette mulangi flèche mbeli lisasi donc oyo nyonso totanga mbeba Rwanda même apine botumba bango tosilana na bango pena tosala tikicha cha tosikola mboka lelo komona ndeko na biso Séraphin Ilunga soldat au tukufa na fond pona école tout le monde va salir cortège pona kolomane Rwanda tikoko kozongisa nini il paraîtrait ce qui toi bon mari toi et pe ba ko battre na nenga ko kufa lelo bazongisa ki image zo le canabité mais image ya la gatola na émission bon na image ndenge ba salir cortège pona ko honorer ndeko na biso akufi pona mboka ko ni pona Séraphin Ilunga. Mais dans le barak acte Séraphin Ilunga posé ça acte de bravoure. Acte moi bravoure. Donc Séraphin Ilunga ba royal sur ce belé. Nenge ba Arma Tungulu ba botami sur ce belé ba Cédric Nyanza ba botami belé ba Madunda la ba botami belé ba Mbunza mabe ba belé. Donc acte Séraphin Ilunga sali et ça acte moi ya bravoure. Ouais bon nanga na le barak concernant question posée nga ya Séraphin Ilunga. Acte sur Séraphin Ilunga posé, ils allaient acte moi bravoure. Ils a acte moi bisonné sur tout au Golanda pour tout ça la pena tiki na Rwandais. Bah oui pena kota oui pena kata. Kasi mobilité ya kasi on levé l'accès déjà que. Et donc l'accès déjà que peuple a ça télémi à se prendre en charge. Bisona ba Rwandais, il faut tout ça la tiki cha tout si la nana bango. Donc le 30 juin 2022 on est à Maréchal Machuda au Taïgolo balobi non. Congolais se doit prendre conscience. Il y a makambo to est dangereux le kanambo kanabiso et puis Congolais se doit Rwandais na e moko ndenge musée Laurent Désiré Kabila loba na biso. Toza nyonso toza en possession na biso. Munduki, lisasi, mbeli, mulangi, flèche. Tosilana na bango. Et même na bapine. Botumba ba Rwandais partout bon site de toute l'étendue de la République démocratique du Congo faut botumba ba Rwandais ba binemi na biso exemple maman to mona ki asimili banga na mutumbu ya miki ya lokota ti Rwanda pona ko bamba libanga na eza sina na ko na sina ya mama simili banga munene mais ça signe Arma Tungulu signe les signe Arma Tungulu mutaba bandaka la révolution déjà là ouais traba manja ba telemi pour la tina mboka yango sozolo ba congolais tout les 30 juin 2022 ils ont libération ya Congo faut tout changer tout chasser système wana ozo ko diriger mboka mabe ba to azo souffrir tana mboka non na pasi bouti ba pote bozala be bozo senga sous peuple là 5000 pour futa ba kota monter bozo saka na peuple wana chuda inspirant ata lo bien est-ce que lelo oyo toi na poto pays agressé, tout le monde a dit, la communauté internationale a dit que merci papa. Pays agressé. Mais pour Nabino part, Nabino va combattre, tout le monde est l'autre côté à la poto. A évité ce combat, nous avons rapport à musicien. Tout le monde est l'autre côté, ni marche organisée, marche bélo comme Moroboy. Tout le monde a manifestation, mon côté à la poto. Quand c'est un papa te dit, c'est on a le but, bah marche, yoza à la poto, mona et salama, marche habitude au salama pour sensibiliser le peuple. Si on attend et l'on importé sa capitale c'est carrément encore le 30 juin. Ce date tout le qui s'engo
toyeba ke makambo ozotuna nga otuna ngo susu lobi mais soki mpo makambo otuna ngo susu lobi te le 30 juin solution makambo nyonso oyo ndenge volcan so batikitya fo tosila le 30 juin Congo ezozonga na mboka bacongolais bango bapesi biso message tolobaka ozala besoin ya mot d'ordre pour le soulèvement populaire yango oyo babi le 30 juin tolibere Congo Congolais tout azali na Congo na Bazaï na Mbujima na Katanga so sa possibilité okita na kin yaka na kin po tobundela tozonga mboka na biso na maboko na biso tobenga na système tobenga na baoccupant makamuli ba musicien wana nyonso oyo bakeki chassa bazala na poto toyebi oyo tosala après le 30 juin bana mbanda na bango ya makasi bayebi po oyo bazolinga mpe kaka badefie peuple yango bazodefie peuple yango moko congolais neti yo congolais bazobunda mboka na échanger bamusicien basali nini parce que bamusicien bango wana babeta le 30 juin bazwi parti na bango ya recette na bango bakotinda yango kuna pa bamilitaire na babasi na bango sikoyo mosala otunenga mpo ezoloba te fale misemo te ya kofanda na kicho ayakoloba mpo na Congo azali ambassadeur azali leader ya masse leader ya masse leader d'opinion fale mto ya kofanda awa asensible peuple mais azosala yango te lokola ngai naza congolais ndeko volka aza congolais oyo ndeko oza congolais yango ozwi spasi wana douleur wana ya kopesa message pour na mboka na yo okosala mpe makambo mosusu mais obosala makambo mosusu ozwi ta na yo olobela mboka na yo na sepeli na yo mpe ozama na langage moko ya kikongolais eza na kati no nde bapo bato bele ezala kaka ngai naza milieu du village nakozwaki certain naza politique yo mwana mona ozoloba mpona intérêt ya mboka atake congolais mais ozosala mosala na bien merci bravo tozala na sosi ya mboka na biso boye soki biso tout toala sosi ya mboka boye toala liboke lisanga toza sosi ya mboka wana un mot ozala ebele. Merci Papi Volca, même question vous a agressé mais tozomona bino awa na France na Europe mobimba ba congolais bazozwa initiative te ya kosala marche mpona kolambisa communauté internationale mpe bacomprendre ke toza na guerre na mboka yesu toza agressé dede lisusu bakisi lo question moko président aza na place pourquoi aza kofaire na baneni kopesa message moko te ke no Congo eza agressé Congo eza na guerre pourquoi je sais pas. Mais voilà pourquoi biso de télémarathon baka toujours makambo elekaka na mboka wana toyaka mpona kosensibiliser mpe koyebisa peuple congolais ndeko na ngai général Machuda oti koyebisa ke le plus important pour l'instant eza date ya le 30 juin mais soki date wana le 30 juin totelemeli yango eke tosilani na bato wana mpena tosali tikitya question wana otuna lisusu ya manifestation na manifestation tokosalaka mpe tokosala mais pour tout n'abso sous question en athée il faut le 30 juin au 2022 Congolais n'y surtout à conscience et l'on n'y surtout à la possession d'ailleurs azwa poto bengana ba rwandais na mboka na biso na pona biso pona biso kutu makam papa tika na mama musique to ba le plus important les 30 les 30 wana on les ba congolais ba kende na stade ko perdre de temps ya kobina to akosala nini bapesa ba 5000 et là même mokolo ndesiko ya kobima po contribuer na nini non papa makambo kutu na solola ki ona Harold Mpeti champion Harold Mpeti ya Bundes ayebisaki ngai Volcan ntango oleka na média passe message oke date wana le 30 juin biso nyonso tout totelema tosensibiliser bandeko na biso baza sur toute l'étendue ya République démocratique du Congo tosilana na barwandais wana parce que trop c'est trop soki bamama bakomi komema mabanga azo bagenda kota na Rwanda mpona kende kobamba libanga oyo donc révolution pena et révolte contre na kati na bango et puis bakomi babi pena keno tokenda bango ka tikitya donc question de bito soutenir FARDC mais siko bakonzi ya mboka il faut bapesa FARDC makoki oyo esengeli pour se défendre nango bapesa bango ba munitions ravitaillement ezala solde na bango bafuta bango en air et en temps comment dirais-je encore nini social ya basi na bango na bana bafo bakipe bango basoda na so bauti est babukani makolo babukani maboko babeti ba masasi l'état faut bango en charge donc soki l'état na biso apesi bandeko wana makoki ezali po ba défendre mboka na biso j'espère que na Rwanda wana 3 jours ezebele et na ndenge peuple sa telemi bo le 30 juin
ah papa tozo sila na bango chikicha tcha donc mais initiative à Wenge quand même c'est bon non initiative ya Wenge to lobika ke etali biso te peuple na toza na tango mabila to mwana va na mboko te dis ovandi na mboko chaque date wa indépendance ba mboka nyonso tu ba mapinga na bango etambolaka ba char etambolaka ba mirage elekaka ba soldat batambolaka bazolakisa force boza nango siko biso date ya indépendance o bakoko bakufa balumumba bakufa bakimpavita bakufa bakimbango bakufa ebele bakufa poto zwa lipanda date wana to résumé yango na mabina papa mon te les insultes même te so maréchal so Baxelo te dis oui mon akanda na esengo esangani ozo insister Wenge alati FARDC siko balati FARDC pour ça ni va soutenir FARDC moi siko ko la ta FARDC sur le jour on a le 30 juin bon ya batemi po ba yebi ke mboka na eza occupé yebi ke mboka na eza na passe eza betende ba keso zotuna allez na bango na ba ça ba congolais to kena peuple on surtout mona ke bazo soutenir FARDC pour FARDC azo bunda pona école nae siko yo ba musicien zo ba lati tenir FARDC ba ça peut monsieur école parce que c'est étranger ya bunda la Congo te pour bon mbongo bazana ngo déjà ba concert ba betara déjà mais ce qu'on libérer Congo on a libérer Congo te et le ticket longa moko il y a le 30 juin ils a date à libération ya Congo date à solution date c'est mon comme sondé pour plus volca bezati chacha mais c'est la maya tous zongo na conscience ya solo pour mboka na eza biso eza ba congolais yango ce que le 30 juin mo ramba conseil ko ezate le 30 juin eza soulèvement populaire Papi Volcan merci ndeko Machula comment on a ndeko Machula comme ndenge baza motivé comme tina frontière pona kokota wala kisa ola nganzi na nto na Kikongo nganzi bana kanda pela bakota pourquoi tout le monde a sensibilisation na tena habité na mona ngote na niveau ya Kinshasa pourquoi mais déjà au niveau ya Kinshasa nous a infiltré mutuloko ya Patrick Muyaya on a mutuloko la Patrick Muyaya au Azali communicateur to porte-parole du gouvernement à chaque fois on a un discours mourir relais sa peuple mais très bien que d'origine yemoko yemoka rwandais Patrick Muyaya oui c'est un rwandais des pères et des mères donc biso même que na plateau awa to yepo na sensibiliser ba congolais wana oh on a Kinshasa sensibilisation ça le matin mais sensibilisation à Kinshasa et d'accord pour un concert il y a le 30 juin mais alors que le 30 juin nega général Machuda Otigoloba awa le 30 juin ils allaient jour to date oyo to ça la pena chiki na ba rwandais to silani na bango ndenge pe ndeko na biso champion Harold Mpeti ya Bundes abiga non volcan passer pena message wana ego raté le 30 juin togo ratango te eza date moko historique et puis eza date oyo togo sala pe to réécrire histoire ya Congo sur une page d'or ya robengana ba rwandais surtout ba na mboka même s'il faut retumba bango na ba pine faut retumba bango même s'il faut boire bango na manjili faut boire bango to sala bango ndenge to sala yi bango na 1998 po bazonge pa na bango c'est ça va sera musée kasi yango na to lobit bon ça est problème ndeko Machula ko loba ni par rapport ya sensibilisation à niveau Kinshasa tout le monde on est na Goma ndemo bazote pour makambo Kinshasa pongi merci te dis mon message dans la question est une question important moi ce que nous sommes nous ba chroniqueur na biso ba na Congo ba journaliste ba rosala pe ba ko passer pe message et les kakutu bien ba sensibiliser bande ko na yo ya tala ndeni na Congo ezabo fte bolo bela rapé mboka bo pesa message le 30 juin oh bo panza mouvement congolais yo Congo c'est quand so azali pombo ke zo ke ndemo so mono zo beta sete na katanga bazuma banga basabu so congolais nyoso a comme l'esprit wana congolais tout azala après pour le 30 juin jour tozo Congo et zonga pour ba congolais benetre na biso zonga pour na lelo benetre congolais yo yebingano eza bafoué tous a respecté partout dans le monde mais qui va botter la biso mboka dans le passé nation ata africaine pour le baby que ah ba rwandais ba botter la Congo ba rwandais ba diriger Congo et on se le 30 juin fini makambo les a société Papi Volcan question moi ngai ba pourquoi RDC a son embargo
En fait, RDC a embargo na période oyo papa Tshisekedi opposition. Il y a période où on a bayaka kotambola contre Maréchal Mobutu comme quoi ba pesa so embargo to so ba armé. Mais alors que ceux qui ont ça l'opposition faut ça l'opposition moko positive. Ezala un avantage ya mboka. Si ko bango bayaka kotambola awa basengaka ba pesa Mobutu embargo ga so ba armé. Donc embargo na tozo pona ba papa Tshisekedi ba kibasa maliba bato basalaka union sacrée à l'époque. Bango ne batambola pona eloko wana salima. Omoni de eloko wana ils ont continué ko pénaliser biso tilelo. Mais alors que une vraie opposition et la opposition moko o ezo salima que non ezala positif ezala constructive pour na épanouissement ya mboka. Mais tant opposition ezo salima pour na détruire mboka, voilà ne biso de ligne opposition na te. To ligne opposition ezo salima opposition moko constructive, opposition moko ezo salake to épanouir mboka na biso to bima na gufo toza nango Congo na biso kota na concert des nations et puis Congo na biso ezala na état réel. Mais lokola ba kulutu wana ya kala batambola ka po ba pesa Mobutu embargo so masuba armete. Voilà pourquoi na motuna oyo tuninga embargo na toza po papa Tshisekedi na baninga ne ya IDPS na union sacrée basalaka bayaka kotamwa na libanda ki ba pesa Zaire na biso embargo to ba susu ko somba ba armete. Lelo oyo sikoyo tomoni pe papa Molière kaka na zone ya question na tuna une question par rapport à embargo. Papa Molière a l'équipe nenga lekaki na ensemble alobi que non biso par rapport nenga tozali situation toi na to na embargo ba soki to bito bunda leo na Rwanda ezala difficile parce que to kokate parce que toza na embargo toza na minduki te o to kobulisa Rwanda. Est-ce que tu peux ces raisons? Tu papa, tu peux ces raisons. Les lois Russie sont dans la Russie, tu consommes ma arme. Russie a côté de aider Bambo qui est belé dans la Afrique. Voilà. Soit tu habites c'est penser côté de Russie. Tu consommes ma arme. Et non seulement ça consomme ma arme malgré embargo. Mais tu as un pays voisin, tu as un pays ami. Oh bah tout autour on a biso. Oh peut pas consommer la biso peut consommer biso. Musée musée Laurent Désiré Kabila qui na Congo. Mais tu as un embargo. Bata babanan ba Zimbabwe bangolais ba ko aider biso. Donc to sala kaka ndenge muza sala ka wana. Po makamone si la photo bunda na Rwanda. Kokota na Rwanda ya problème te. To su kaka attaque Kinshasa pa marabiso ne to sopa na est. To ko sila na ba Rwandais. Kaka bande ko na biso na Goma ndenge baza ndenge ba komi ko zo conscience que to kota ti na Rwanda. Na yoki autorité ya Congo ba homo sala chasse à l'homme on est chasse aux Congolais. Oh non ja baza ba sala xénophobie contre les Rwandais, muto sala fo ba kanga papa. Ba Rwandais ba bomi biso ba violer biso ba sali makamnyo surtout ba Congolais nyo surtout place aux ali telema. Bino bande ko na biso ba pinga auto zali ko soutenir. Ceux qui bozali ko zo ba ordre ya mabe o zali ko uté pa ya bato Kinshasa. Si c'est genre balola ba mandoki bon balolela ba mandoki mais bon kota ti na Rwanda to sila na Rwanda pour qui me kota na mboka na biso mais pas une question de Machuda moni une question tenu volcan tu peux répondre pour na ngana loba même karata minduki wana kaka tozana ngo to beta Rwanda et ça c'est comme il y a ordre ba pesa ordre pour bazo pesa ordre teza mascara bazo kosa pour so ba biba kota ba pesi ordre mode ordre ba kota pour la confiance ya baso de la mso ba congolais ba gagner tumbaana mais ça bazo ko intercaler ba betka stratégie ba pousser petit bokata stop pour soda ayoka kaza yoka mela c'est ba PC meeting de ordre à to sa meeting de wana réclamation après mais ça ba fongoli ba bokota la Rwanda kada minduki wato zalango to gagner Rwanda. Est-ce que le lot web service ok est-ce que Congo ti le lot mutazo dirigeant Philippe Tshisekedi a toujours dirigé ça diriger toujours diriger ne kolba ki ba diriger kae yem to contrôler mboka te ni to ba ne se bino ba combattre ba yem to za contrôle mboka te est-ce que ti le lot za contrôle mboka te mais ndegwazo na mutu za chef de l'état ba benye garant de la nation hein un garant de la nation za na pona ko protéger population na e avant on a pona ko sécuriser ba bien ya mboka pe ko sécuriser peuple na e mais lorsque vous avez un président qui soka bimi qui par exemple na Côte d'Ivoire qui ceux qui toujours aussi c'est tout le na est na bisoté c'est parce que ben filtré baza na katia armée pe baza na katia la police mais yo étant garant de la nation yo bi que dozen filtré na kati il y a la police pe na armée mais aux autres solutions c'est quoi le bani et hier mon benga kada mes frères na à plusieurs fois combien de fois benga frère na Kagama frère na bisoté mais Kagama da frère na yem da benga frère na
Donc, ceux qui sont congolais, ils dirigés, c'est par rapport peut-être à la naïveté, c'est par rapport peut-être à Yazo Luka diriger Mboka net à pasteur, diriger Mboka na Bible. On comprend, même la Bible, rendre à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. C'est vrai que tu as trop lent, je sais pas, par rapport à la décision. Mais ceux qui sont congolais, par rapport à Maramo, par rapport à réalité. Par rapport à réalité. Ndeko banda ye social ezate, ndeko banda ye guerre et silité, ndeko banda ye et a signé ba contrat belé même ba M23 wana. Avant ba passer na élection signé ba contrat na ba M23. Est-ce que yo on dit malelo mutu roi Runiga, Jean-Marie Runiga onga na denosaka na Paris, mutu M23 bazaka na Martin Sali na denosaka bango. Mais Jean-Marie Runiga zo balelo ke azana kacha union sacrée, M23 azana kacha union sacrée. Ogondi mao. soki assemblée nationale na sénat na biso balongoli yango bapesa nde siko mbondo de toza na guerre contre Rwanda tokota eloko biso tozela yango wana mbondo ya guerre nde tozela général na te sokobakisa na odo tozoloba eza yango bien mais eloko moko eza yango important capital ezaka date le 30 juin mpo na omona eloko tokoloba so ezali applicité message comme na ozo message to pesa na sensibilisation le 30 juin faut la solution ya mboka na biso le 30 juin peuple libanda le 30 juin dans le soulèvement populaire Congo tozo ezozonga pa ba congolais ba rwandais ndeki volka bi rwandais obini ko ba zayo soto za rwandais na moko biso na bango chikicha cha tozo sa bango na Kigali message ya makasika oyo ya poko lelo il y a le 30 juin soulèvement populaire la Congo toujours la libération Congo toujours boto la mboka système et ici là ba musicien OP baza conscient que Congo na passe ba tambo na peuple et ça fait bien intérêt pour na bango pour na MPRP na zo pour na ba jeune so MPR ba MPRP message ya repesa yango yo bozana public la bino faut ça peuple le 30 juin les alliés soulèvement populaire pour le Congo un peu message na PCB yango yo bino concert nous le 8 juillet mais le 30 juin c'est aussi là concert on est le 8 juillet mais ce que date à Maka c'est ça le 30 juin c'est le 30 concert au soutenir quand même ba concert to ba concert pour mboka za bien tête mais ce que le 30 juin c'est ça bon ba mettre le 8 juillet monter ce que le Congo et bête quand tu récupères le Congo il y a un peuple nyonso abima le 30 juin to zombo cannabis le 8 juin ba un peu ba bête ba concert non le 8 juillet le 8 juillet non quand on va concert à Bruxelles à concert le 30 juin mais ce que le 30 juin ce que ba boya pour ani ba boya pour ani bango baza banani mpo le volcan bazoboya po mboka kasi bazoboya po mboka ezala matanga mboka ezala baproblème yango baconseille beta ade mais ce que le 30 juin solution ezwami mboka to récupérer yango ce que un peu eza le 8 juillet moto eza après le 30 mboka tant to récupérer yango Félix ozaka na pouvoir voilà ce que mboka so monter to riba comment to récupérer mboka congolais to décider parce que congolais to décider Félix comme tu récupères mon attention mais c'est aussi Golimboka papa ezaka congolais on va le tour d'une même table biso na biso ba congolais nde Lumumba lobaki to comme histoire ya Congo sur une page d'or congolais d'ailleurs tu déjà Congo papa mais ceux qui congolais wa être incompétent solo baté ceux qui les 30 jours hier aux souti aux akaït mais ceux qui azali la zone na ba fondamentaux ya combat na biso peuple jour le 30 juin jour se veut population Félix aza pour soulèvement populaire pourquoi pas aux ala mais ce qu'on a contre ce qu'on a décidé peuple babi pouvoir au peuple ce qu'on peut mener nos questions pour mener aux amants Félix ça ça net ni obino va combattre poto bolinga va soutenir été nous avons un problème na été avant de connaître de bunda qui na yé ayebi le pourquoi to banda ko bunda ayebi ba fondamentaux ya combat na biso donc tant on ndeko na biso to banda ko bunda na yé matin midi soir to tambola gine na ba malili ba bwakela biso ba mai ensemble na yé a komi ya bosani ba fondamentaux ya combat pa bosani nyonso to zaiko to continuer ko telema pona ko sikola mboka c'est ça na yo na ngai to yebi que social eza na Congo te to bunda pona social to bunda ki pona mai to bunda ki pona courant to bunda ki pona développement mais banda baye IDPS Union démocratique pour le progrès social eza na niveau ni na Congo courant eza na niveau ni na Congo guerre esili na est na biso babilo ko to banda bunda ba viole esili na est na biso na lelo na ba enseigner ba comme finga malesus
parce que les hommes de Rofing matin ma finga monsieur moi c'est mboka za bien te yango le 30 juin tout ça ce soit pasteur baté on est l'église na bango bato ba obima le 30 juin ba chroniqueur ba journaliste ba message ba opesa mikolo yango wana le 30 juin 2000 to sila na ba rwandais nyoso bana Kinshasa bazongi pona bango tozo za solution pour na Congo tozo botola mboka ezonga na mboka ya ba congolais ingeta message yango on opesa tout ça la biso gouvernement j'espère faire la solution par rapport à moto et la guerre na est pour la guerre aux est c'est là où nous va combattre plan de sortie numéro ça mais plan de sortie faut que tout ça la guerre na Rwanda le gouvernement peut ça mot d'ordre tout ça la guerre na Rwanda plan de sortie en Rwanda mais bino peut participer à la guerre mais papa so yi mot d'ordre de sami la pesi biso to que na Ukraine ba tu participer bon to kita te point ni bon to ça la théâtre to lo pour ça to ba pona lo bada ya bi o atam to na porte le 30 juin so sengi okita pour la ba pesa mot d'ordre to kita to de monsieur samara mwana et où meli ya zo benga ba frère mais bato na baba frère na biso te bada binemi na biso même nga bana na ndao na sa ba Rwanda bada binemi na biso de bango photo totamola tina Rwanda même s'il faut qu'on annexe na Congo to annexe ngo question mo ya suka poto clôturer nazo va passant ya ndeko na biso boketu ya ngo ko baki na ga ipatanga iko par rapport ya bon on mike après visitant to ya le quoi bino ozo kane na soki bato ya Belgique ba oya le 8 heures pour un concert un père au moment ko lo bani pour la question nga na attend ça la polémique na Ezaoude na Ezaoude mutu ateka ki mukolo na likolo ya matolo nga na attend ça la polémique na ete bana wana un père ye moko simba drapeau ya un père bana wana bazo dénoncer sur place na Congo ya na poto ya musique ni nze moni sa yimba gilo e cartonner le roi bana wana na zo akane bazo akize batu sans preuve baliembongo mais bana na un père bana eloko moda bana na ti lelo na Congo bazo po boboya kopesa bango autorisation de sortie ah bon bazo pesa bango autorisation de sortie bana wana bazo dénoncer sur place bana na baembeli ba mibi de la république yeso ka bana na babete ba mabanga ndenge ye bakomi kofinga petit na bango Laurence Boko ba bi olongwe bana na ba bisi nani ngo olongwe il faut appeler sa mise en garde na boketu na eso donc bana wana le 8 la ville est calme le 8 juillet 2022 tokozala wana tokopasser pe message na biso na kati ya concert wana ba jeune na biso pe awa Teli Minard ako presser le même jour wana et puis bana wana ba capter boule il y a un grand soldat autokoisa na kosenga une minute de silence pour na ya longola chapeau jet set jetu kiobo le petit mafia de Bruno Kumu de Will Kombuma donc tokoisa ba soldat oh j'ai Marcel Matuda au Tibotanga ba soldat donc ba grand combattant mboko ba Fortuna Nzembo Lukishi tokoisi ba jet set jetu kiobo yem to elagi biso ba Florier Doula ba t-shirt ya Benda Boule de Benda Boule wana ba petwa na un père ba Bendi Boule un père Z de loja combat un père Z de loja combat mon combattre bana ndeni ba yoki message ba tremi pour mboka mon combattre ba ndeni bazemba basita bazemba réalité bazemba bêtise ni to salité yemos ko les 30 secondes et ça solution net le 8 et ça après les 30 papa. Merci to comme la biso na suka papi volka ko ba mini pona ba jeune nyoso ko bazana poto na bazana Afrique au partout sina Kinshasa par rapport à ma bozo le karamboka ba jeune biso nyoso tout ya poto le 8 juillet boya to sepele longo na ba jeune biso un père to passer pe ben message na biso jour wana ba presse international ou internationaux et vous allez belé place wana pona ko capter message na biso à travers un père pe biso moko to matana podium wana pour te passer pe ba message ya ba massacre na ba viol ba ni makamunyo chose gana est mais on continue toujours pour sensibiliser pour mobiliser bana na biso jeunesse e botami awa parce que jeunesse wana ndem to relever défi à Congo lobby pour bana na bazo tanga éducation za malamu na Congo ba bomi déjà éducation
pays surtout pour se relever lever nango eza basé sur l'éducation mais ndenge général Matuda Tshikoloba Marcel Matuda Tshikoloba na Congo bakomi kofinga na enseignant na Congo enseignement ekufi donc pour enseignant azala malamu na Congo faut bafuta mais tant que vous faites un enseignement de Koufi Congo et tombe mandeni il y a un truc non bana na biso babotami awa bango ne bon relever défi na Congo ya lobi pour kotana ba pays émergent. Merci te disent Lilo Basuka pour l'émission Lelo. Merci na ba ndekouper ba Congo tout oyo bazar Rolanda pe balandi. Merci na bino to bung espoir te le Congo nous appartient et Zambo Canabiso ce biso mototélémité il y aura personne qui va venir défendre le Congo. Ils avaient biso nde tous en souci yango bomoni sutala na wutu tu musika na la sous na parité na la sous na parité mais pour un terrain boka je me suis fait déplacer volca bia ka kutala ba combattre belé to soli makambo et belé butu toujours sur la carte marambo yango do bima solution le 30 juin toujours solution ba frère ba jeune courage to soutenir to la rana sima ya combat na biso lit na biso les nobles lit na biso les vrai les réel les mamoko to qui a intérêt personnalité to bundela kaka mboka yango bozo mona biso de aka ko na mboka ba jeune pe bozo na Congo courage kaka to la kaka montre kaka na air toujours le 30 juin qui m'y ozonga na mboka na son ndenge zalaki akala. Merci. La date on a le 30 juin ba jeune courage we ba kimi ozonga na mboka na biso Congo wana eza Congo ya kimia Congo wana eza Congo ya ba Lumumba Congo ya ba Kipavita Congo ya ba Malula Congo ya ba Congolais tout mais kimia ezozonga kalaté le 30 juin ba ba pesi biso date ba pesi biso mot d'ordre ezalaki message moko codé mais to vanaki na ba mvuluzi to décodango tout le monde qui le 30 juin ils ont vraiment solution on a bien la candidat la peine sengo pour Congo et les autres congolais occupation tout et quoi il y a le 30 juin date il y a soulèvement populaire congolais tout élément Congo santé date la bango on a battu ils apprennent ba libérer Congo. Merci na bino somi balé merci na papier volca il y a déjà vu de tout le temps dans nos semaine moko tous les semaine moko merci mieux sur la live sur la Congo mokili Anal Kaba Fossette Adoyoué Sims merci na bino surtout pour la Nagliso merci na Velanga Event Bananges merci na Jimmy Chimanga porte de la chapelle au côté Bini azona donc on a confort na kati ya Jimmy Chimanga vraiment na édité quoi merci pour la fondation Akare Akaseba Ndebola merci na biki oze bili bola Nagliso to kutemba sima na bino moko tedis na kati ya Congo mokili ya biso nyonso to ba bino ko sila kate ba wela kate merci na bino Lodi Diakese merci.